Bonjour Yaya. En tout cas, plaisir à toi. On se présenter comme on est. Triple star. Triple star. Triple star. Ça veut dire donc ils aiment le bossa mère nga bota mapasa mais isimbate quoi. Donc il y a des triple. Triple star. Merci. Vraiment. Triple star. Balobi atole kamundele jamais comme mundele. Boyo originalité na yo ezanene. Nas africains donc nas bantu quoi. Les alaka. En tout cas. Donc au tab Afrique awa tout ça pe na kata na monde moko pour ton Afrique eza monde moko. Voilà. Idéologie na yo pro na futur ezalene pour réussir na musique na musala to na politique to na voilà. Au moins la vie il faut ça là pour nous comprendre. Il faut ça les gens dire on est tous à bobiso en Afrique veut dire biso bana kina biso bana Angola et mo buna peut-être la kinoto kemiki pour la to luka to zonga ils avaient ba France ba na poto ba kende États-Unis ba ya on parle pour na bazo ba plan pour na pe bazo on parle ba comme ba seulement qui vont moticité na bango comprendre mais jusque toi ba na tous les ça veut dire je vais te oublier mbo comprendre parce que mbo je serai biso avant biso to comme abo dans Fobo ça n'a pas place où tu peux ba place ni nozo kende en direct mais si go to mono ba transparence donc to so mono bo mais to so mono sur mon thème na ba on va expliquer biso et ça nene et ça amour ya kozala bien ya j'étais habillé en blanc j'étais habillé en transparence parce que mon cœur était blanc. J'étais habillé en transparence parce que mon cœur était blanc. Ça c'est la philosophie quoi. Alors pour la sabodol il faut on dit maman que ça blanc comme thème mais ça cœur OK mais ça il y a pembe quoi. On va expliquer biso blancheur en gros. On a touché ba point faible mais tout le belaka donc il te pisi na moi ndit bana kindeke zalaka do fedi bana ki moi complicité na bana miki na yobika moi comment complicité na bana miki parce que miki tika na ba mindele miki le tika na ba mindele et puis afika tika ka biso ba tout mundo quoi jamais to mona que non mundele ba botina kobo mona na ba benga za d'origine française ba baka za d'origine africaine. Continuer à biso kana ba Toulouse. Les charmeurs. À Toulouse, ça comment synthèse, il y a des semaines tout au cas qui topé ça moi synthèse à Bakatine, à Afrique, bayo kabiso, la synthèse tout au film qui yo, et ça moi lilo baba yo. Si bon. Lilo bezaka ndeti soki pona lelo, tout ça la va continuité il y a dimanche passé quoi. Bon ma solo ezaki ni toza biso to on a bana mai toza pena poto lobela ma solo sika quoi. Donc le nom non mai sika ba ma solo msusi ba msusi. Ah mintonde to beza biso. Mai sika c'est ba wera. Ah ouais ya biso. Non mai qui peut à Toulouse peut fraternité peut à Congo pesa. Mais bien sûr. On y a bien aux musiciens, aux fashion, aux chanteurs. Et on a soulevé le remords et vous la hauteur tout à l'heure. La fashion les alliés. Vous comprenez? Il y a Niama. La fashion les il y a des fashions et des fashions. Comme ça, la tika fashion, mais la fashion les âmes, mais ta forme, bah, ça ne te bévole. Biso to ba kota fashion mais ya cher. Yes, d'accord. Parce que 3 d'accord. Donc voilà quoi. Autres au monde de la communauté congolaise, angolaise, donc tous les Africains, donc toute la nation confondue dans tout ça wa. Donc ma solo zaki si tout va bien le 13 le 26 vous en avez nous les mots. Tout le monde a dit évolue à Toulouse à nos salles à pompage à forme. Donc, ma réserve est belle. Vous allez réserver jour. Alors, les lobes n'ont pas mis sur tous on a monté. Donc, moi, tout le patron, tu peux te barrer, mais tout le bandem. Bah, moi, bien, président. Donc, Migolo, tu traînes avec le président, non, pourquoi, mais le président a sens qu'il a l'homme mort de toutes les circonstances, l'homme qui tient debout. Donc, il n'y a jamais maintenant monté des fois. On est jour on est à la moi présentation. Mais les locaux n'ont pas parce que mon place est à place dans mission. Et mon pays, nous avons pas Bosana, nous avons grand monde, nous avons grand monde, nous avons
Toulouse est un grand monde donc maman Zoa qui nous a bien quoi. Toulouse est un grand monde, programme on a fait pendant depuis là. Beaucoup qui nous a pas grand pète mais bon. Moni tout le bébé tout le bébé mais ça là c'est moi tout le temps de s'en rendre bonne famille de permettre de tout le monde à jour à semaine et donc il y a moi passe. On est allé Fari. Fari les chanteurs, les sapeurs, l'acteur, le pasteur. Balobi. Là, il peut contrer énormément. Pour aller moi pour Mougaya, des fois des mystiques, des fois des ça bien tiré. Maman ne yo mon donc senti pendant la salle au quête quoi. Donc ça la propre. Donc Nicolas to bela être frotté parce que toi là qui tu y a dans circonstance mode ce mais les autres donc toi bien. Tu as bien et ça c'est moi trop parce que tu as bien. OK. Donc tu as bien on arrête à Toulouse. On les a dit Maloba Fari. Donc on continue toujours à tout ça dans rond-point. Comment il y a hein bon, bien mon boy big up. Voilà. OK bah. Tout terrain. Et on y a ta mout. À suivre. Check ça. Eza ma solo, il y a solo, ils ont Luka, mon solo. Solo là bien. MK. Ah, au c'est la paix moins genre au lobby la paix bango paix bayoka au moins synthèse ba weekend tout les kaki prise à souka ba mon nao bayoka au paix ça moi bien. Ouais. Présentation ça croit que nous on le président Casquito oya Irene. On a maman quoi. Mingi zate bibiga quoi. Oui les lots na mayasika. Ndenge za la kaka. Moni ba dimanche on les mo boy Toulouse ba le wasa pesa la date. Oui. Yangana babi oye na maman na car pour ba mona que président Casquito bon on le ba noté to ebi mais on représenter mon ndenge na maka. Hein? Deni ko. Toto kimizali. Peggy, l'homme de la paix, on représente, toujours. Maman, ça va? Casquito, Babi Zandene, ils ont polémique, tous ont une grosse voiture, tous ont un yacht, un moto. Ça coûte cher. Vous avez moi la mouquère? Âge n'a mon homme qui 23 ans. Question tout ninga, ça question ya makasi quoi. Oui, question mo ya mona mayele. Ils en ont pour la frimité. Ils ont pour la frimité, babi on connaît to ba mikili boye, na ndenga bien ko na ndenge ya kidanger to comprendre ça ba matériel. Moto alinga eloko no, eloko na ye asala. Mona mikili to ça. Moto so linga fort. Ya pera bangando. Moto so la linga pa ni za danger. Comprendre? Moto so la linga lente, yo bi kan to ba biso ba fashion. Si vous avez fashion, vous pouvez savoir. Si vous avez une fashion, vous avez une ils ont décapotable, Mégane, voilà, donc c'est les derniers Renault, ça vaut la peau de cul quoi. Voilà, donc vous voyez Mbarapé, chanteur, Tozo Zela, Tilelo, Tozo Karaté. Donc, ok, bonjour. Hein. Plaisir à trop, chemise à Pembe, voiture à Pembe, Soso Pembe, Azanga Mbokade. On est à Carapapa, to il y a biso moko to zala na Maya Sika. Bon Maya Sika soit disant que bazolo ba Maya Sika mais Maya Sika to inura muté. Comment on déjà nani? Comment on a gorba. Ah, oyo sala ni nawa. To l'extra journée na biso dimanche na zala na moko classiquement occasion ils permettre biso que dimanche to kutana na famille tout. Grâce à Romona na on est ça biso to zala ini. Et para pe passer. Ah, merci Gorbachev. Alors, soit d'un ba mono bayawa. Chaque dimanche. Qui mutunio soit intéressé à komona biso donc to mona na ka mingi biso to kutana na baninga oya biso ezala dimanche na terrain ya Prade. Terrain on est là qui biso to mona ba tout ba bon na mboko biso a fait biso to sala. Donc ils ont la bateau sous bana makamuna bango donc ils ont permettre que tout kutana bateau to mona kala na grâce à terrain to mona na bateau so mona kala mona sala biso vraiment bien peut to sala à l'aise. Donc yango on est sur na posa mona ka biso même pangai même les autres fois il y a na terrain où il y a Prade. OK, Gorbachev triple toujours lancé.
Comment on appelle ça? C'est Jimmy Weston? Ils ont une façon de faire la marque, mais ils ont associé des comme on a church anglaise. Donc ils ont associé, bon, ils ont associé simple, associé, mais ils ont propre. Et ça, on a un souci na cité ok, merci Gorbatchev. Plaisir. Bon après-midi. Il y a Bino Pemalam. To lubakana munoko ya awa mais to zapena langue na biso ya biso batu to yebi oto kola nango yango nazo songisa toujours na langue wana mais na yebi na ngango. Merci. Merci Gorbatchev. Donc ba jeune fille à Toulouse, na meto balobi ba jona biso, ils nous font des amusements bani moko. Ndenge za boye, yo kamate ba mère na biso nemba opesa biso ba conseil pour to za bien ma vie na biso. Ils ont un bien na ndenge ma bete hein. Ma mère n'a pas beauté à biso ba jeune fille, tout ça bien. Boyo kabango. Ma mère pour na bino, ma gros. Parce que cette femme, bangonne, bakota rabiso, bangonne, bapesa rabiso bo moy, bangonne to bala ambango. Bonsoir Tansi. Comment on a les alina? Où tu vois? Maman fou, Fumu Maswa, Maman la tati cobra. Ah, où tu es maman? Au fond et quand on est allé? Na uti Paris. Na Paris, na ville d'Arcueil. Na za kutabana. Banu no côté ni. Banu no amune. Naza ya Masimanimba. Donc Masimanimba et Rosimba. Comment on a maman Bibi? Maman Bibi, on tchaka babi. Ngai penza maman bomoniko. Nali maman tchaka babi. Bibi na. Bibi maswa. O uta ba mboga ne. Papa. On a essayé de voir la Léopold de ville. Ah Léopold. Ah Léopold est là bien les lots. Papa. Léopold de ville. Voilà des mots comme ça. Oya kalawa. Papa na yembula zomi na moko ya mula. Zomi na moko ça veut dire 11 ans. 11 ans. 11 ans. Vraiment. Tout ça na mboga ni là. Toi à Toulouse. Toi à Toulouse. Mais tout le monde vous a bien on dirait jeune fille. Secret nos amis, secret non. Papa, secret na ngeza là. Ndemo moninga kaka bien. Losambo. Losambo. Ofana na bana nga kitoko. On sait malamu na famille nga. Donc mo pendi tout ça bien. Famille za na Kinshasa na Angola. Baza la Kinshasa nyonso ba miso na loja. Na loja kuna mobile na ngai. Na kiko bana na batetela. Babi batetela, bangole babi batela. Est-ce que moi je connais maman qui était la moquette? Papa m'a dit que la moquette est bien dans le jessela le l'eau sonna pour nous. Voilà. Toi maman, vous en avez bana. Si na la bana ka bana. Conseil de gros pèse na bano. Bana besoin pas ya pe na. Conseil na pèse na bana nga bana kisasa. Ya solo bana posta bana na. Ngono zongala kitoko. Papa, na ko mo kuri mena salika. Tango bakamana na bo mona ngako. Mais pota mweza na souffrance. Et ana souffrance. Conseil na ko pèse na bana ona bazana kisasa. Ya solo pota ngabo linga koya ba mama bateka lokomba ya passe boko mona bata poto surtout bino ba jeune fille o moni batato ba yo na moni mobala pota atika mwasi awa zera moyelo kuna aposibosio atioze botika libaba to boite pote za mboka moto sawa kuruka beta kabila mais soko moni tuna yo za mari ko balongola ka pete alongoli pete wana atina poche alobino na mari tout le monde a ndeko lobi na zwinanga ndeko lokwa kolinga na bino China na yo botika la koteka no mwa pondu na yo olia mais soko lobi ka ga komemona poto ba komemona te basai bike ta ko yala poto osali mwisi asa ba
basafu moi maye batata na ba jeune na bana basi na bangwa mboka na biso biso tozala to nga tso manena mboka te ko luka ko to bongisa mboka soko bino ko lobi ne to yeko vanda na poto to yeko vanda te za pasi secret poto ba bingisa ngote bandi kunanga bana nanga ba yena nga bana surtout bino bana basi na bi bali so moni moninga ina pantalon na ye olobio aya ola kisa biso pantalon te a ko mona pasi malati po ayesi ko na kati ya mboka na ye ifaza la propre donc après ola kisa bino fierté tozali eloko moko ndenge tokutaka bino kuna toza eloko moko tata mama bana toza eloko moko Toulouse ezali ville rose ville rose bon yango nasepelaka na ville rose bajeune fille bazomona yo babi ah mama aza bien bango mpe bana besoin baya bango bana besoin baya bateka lopango basala kindumba mpo baya awawa bakoma neti yo conseil nini okopesa bango est ce que poto eza facile eza esengo eza ville rose poto eza esengo mais conseil nakopesa bango soki neti azwi libala na ye mobali neti azala na poto alingi abengisa ye wana akoki koya babi libala ya poto baescro non papa mibali nyonso to kaka ezalaka ndenge moko ya bakinshasa mpe ya basiko bazali ya bien mpe bazali soki amonika azwi libala na ye abien asepela ya mais oyo bakatika bafamille po aya kodebrouya poto ese ebebi poto eza soki poto akala te poto akala ezalaka bien mais siko poto ebebi biso ko tozonga tozonga na biso kuna na afrique parce que tozolia biloko kaka ya bacongele donc pondu ya kokongele ngai bacongele bango bazolia biloko ya frais oyo eza te biloko yakotokondi eza te na ntina te biloko bamindele bakosala biso bamama oliakatika kolia biso toza na esengo so tokende kuna na kine tokóma na kine mwa basali so bula mai mai ya vert mwa tomso na batumi na makala biso tomso na kotuma na barbecue alors c'est pas pareil. Maman Mwindo, merci la sagesse parce que balobi sagesse etikalaka nakoloba boye lelo mboka ekabwana nakoloba boye des fois omona bana na biso baza kofingana na bana ya lisasa bana lisasa baza kofingana na bana poto biso na biso lisusu na kinshasa toza kobomana bandundu bazaire ozaire osoki ndeni sondeni mais biso toza awa balobaka okwa biso toza baponami toyaka mboka oyo po tosalisa baoyo mpe batikalaki kuna oyo baza na mwa difficulté sikoyo kobomana wana ndenge moko baza kobomana biso esalaka biso pasi esalaka biso pasi komba te toza bana ya mama moko tata moko bacongolais kamba toza bacongolais toza binemi te toza binemi te toza bana mama moko tata moko tokole kolobela biso ke toza bana mama moko tata moko toloba teke nde moko azalaki koza non moki azali pere mpona biso balobi oza na bana mikolo baza bastar oza na esengo makasi wana esengo makasi bana no baa bastar bayembaka na toulouse awa bazoningisa toulouse baopelisa mwa moke nga mofi mama bango mpe naningisaka mwa moke bakomona bao banani kambo eza matata na bakombo na nzanga bakombo na bango mpo mama nde moto apona bakombo mwana Ribens Moindo ya mibale Gilles Moindo ya misato Platini Moindo ya mine Gilles Moindo. Alors on continue toujours dans l'émission qui attire votre attention, toujours dans la diversité. Alors awa tozali na ancien gardien ya Bilima, Papa Mwindu Gilles, l'homme de toutes les positions. Donc Nantika et moi s'est présenté. Bonsoir. Comment allez-vous? Comment l'onani? Ozala Guinani Osala Gagné. Bonsoir. Le grand journaliste à Toulouse qui a filmé. On a remercié déjà parole au Pessingaï. Ça fait 20 ans. Donc je suis ancien gardien. Comment l'onani? Comment l'onani? Mwindu Gilles, ancien gardien de Pima. Petit Mobati, Bamayele, tout ça. En 1900 combien?
fait longtemps. Voilà. Alors, la commune à Toulouse, on avait été TFC. À l'époque, on a Barthez qui gardien, on a la commune 3e gardien. Donc, Tala Kaka, il faut nous appeler Mena Pinche. Donc, c'est moi, Mikama, Mikatana. Il faut nous appeler on a toujours dans sport, si. Donc, même musique, on a nous comme musicien, on a battu homme d'affaires. Non, c'était. Donc, la zone bêta. Vous allez passer à la rail, quoi. Donc, pas les commandes, donc la piscine a servi pour entraîneur. Donc, bientôt, il faut avoir un beau canal aussi, on va pas la boca. Donc, il faut à venir, Nini, les autres, c'est là. Voilà. Ngai na yaki apona zwa mayele ya minene na mwana mboka na ngai. Donc biso na niveau ya sport, faut to cadrer ba petit baza kuna. Donc yaki apoto zwa to ne pas. Donc le quoi c'est aussi yango, biso to kende to sala musala kuna na côté sport, faut encadrer balle. Ça fait combien d'années vous allez à Awa? Awa na sali déjà 22 ans. 22 ans. Voilà. Azali Awa. Vous en avez pas là? Vous en avez pas 4 enfants. Bana na ngai bazali, moi c'est ngai wana, maman na bana, sur go soyez. So vous avez conseil pour vous bana baleki au balande, vous êtes là la bino. Voilà. Conseil en fait ça va petit, patience et les bijoux. Pour les baleki baka, ba bijoux, ba zanet. Donc patience et les bijoux, baka de ya kasoki. Vous a posé. Ce qu'on limite au brûler l'étape, faut travail. Donc il voyait un moment où il y a un camp et un malin. Il faut chercher au monde à Bakar. Merci Virgile Mwendo. D'abord on a dit scorpion. Les années, on a scorpion. On se voit quand même. Solo na yo mais na ndoto siko na moni opena na réalité. Est-ce que ça scorpion? Donc ça va petit akim na sepeli trop petit travail. Déjà petit na sepeli na trop. Na musalo salaka, musala na yo. Bana no za bata ba star ba yembaka ba platine ba bango tu. Donc vous savez que dans les petites façons de continuer wana OK niveau so petit frère. On est dans la libandeli ya conversation à biso, avec un poteau sur la table de Makuna. Petit boulot là, on les autres les bien. Bana pour hasard, bana kine. Donc dès qu'on a biso tout ça d'ailleurs. Voilà le scorpion. Zagaka. Esthétique caca. Jaune. Et donc donc on va y pour moi la photo merci papa, c'est caméra Gelor petit asali musala pitona no ayaka petit asala makambo vraiment petit to chai makombo merci zama pamolo na remercie merci papa conseil ni no groupe na ba balingi ba ya ba ko manetilo baza peut-être Eric Bima il est papa aussi mais non sourire mais cravate sinon je veux te dire enfin tout à l'heure je vous dis oui je vous en prie je veux te dire un truc je t'en prie après ça les gens ils s'habillent mieux que moi là que tu vois donc ils ont plus d'argent mais je conseille pour ceux qui non super 200 super 300 pour ceux qui veulent venir ici j'ai tout c'est un pays bien, c'est pas un pays, mais il n'y a rien de plus beau que ton pays d'origine. Bonsoir mademoiselle. Madame. Madame qui? Micheline Boudelier. Boudelier c'est français ou c'est africain? Boudelier c'est français. Vous êtes de quelle nationalité? Ça fait longtemps que vous êtes en France? Oui, ça fait 32 ans. 32 ans? Ça fait beaucoup, vous êtes. Et vous venez de quel pays? Non,
je viens de Kinshasa. De Kinshasa. Na bino pe mama, oti ya kotinda bana bakene na visa vite. Ata pondu toleka ata nini ya mai tole. Mboke ko maladi sida tozoka na te. Totanga te ba pomeli biso mboka ba michoka. Tova di sabana. Bande konanga tova di sabana bino pe bana. Na se bomoni mama na bino mbangi bana ko pesa bino conseil ya kochola bino te. Tozana ba jeune na biso pe awa ba pesa biso pe conseil. Mwana mota beta mbona mokolo pa bina. Bolanda te ko bana na yaki. Ngai pe na kena oke ko doa e malade on ezali kuna ya pa wa. Awa ba kumi batela kisi ya bongo bino kuna. Et bongo bino kuna. Et bongo bino. Maman en tout cas balobi. Conseil de Tigalaka Maloba et Kindala. Personne ne voit bien. Na sepeli mingi na pali na pesa na baba. Soza na moto on pesa ba ndeko ba otana na. Ba mama leki ba tata. Na pesi mote. Albertine. Mama Albert. Bang. Je t'aime. Na pesi mote mingi. Yana nga utaki na mboka bongo lofu. Je t'aime. Bongo lofu. Bongo lofu ya yana ngate ya yimba ate. Kafana kana bongo lofu na. Na pesi fote mingi aya na ngavero atindeli yango bongo bango mafango nyonso ngana biso foto bakamarade ngana linga bino pe trop la brasser bino oui même madame Kuba bibi ne moyebe linga maman babi tentir na yo eza robota matoza apo papa moni eloko ngana tika yonte yangeza ya robota na tiaka biso bataka crayon ngana kosema kete pona bibaki kitoko ya robota mama lolanga mwana tata lolanga na donc kitoko na mwina tongo tata ebike mwana ngao za kitoko Déjà, comment tu vas micro bibi tonga za crée kitoko bana peta 60 ans mo bange 60 ans yeye okosi na kosi trabia solo en tout cas nzamba pambola merci ndemo ya bibiso merci papa ngapela limite la pambola bino na émission ekende liboso moi le ba mo asuka kitete la atetela ke mafumba atetela moyo OK merci beaucoup Kélor on se retrouve dans l'émission qui attire votre attention suivez-moi checkez ça. C'est moi mon kili. C'est petit. Petit, puis sur la Tarsis. Tu vas venir poster. Tu vas Tarsis. Bon, bien mon voyez, il y a mon niveau à Massanaï, mais bon, dans les cas déjà vu, on a. Donc, vrai comme on a banque de France T. Vrai comme on a Kewa du Foulamba Martin Becker. Nga moi, on a été un Kewa. Et puis d'abord, je suis issu d'une jeunesse. Dans Congo, il y avait une jeunesse qu'on appelait UGC, Union de la jeunesse socialiste congolaise. Et là où j'ai été membre. Donc si bien que j'ai été officier, effectivement, je suis le fils d'un Kewa. Je suis le seul Parisien qui s'appelle Kewa Lufulamba. Et j'habite dans la rue Nkewa. Je suis le fils d'un Kewa. J'habite tout juste là où il y a l'école Nkewa Joseph. Et derrière, il y a le marché Nkewa. Quand tu vas plus loin aussi, il y a l'église Nkewa. Et l'école là où j'ai passé, comment on dit, l'autre là, toute ma jeunesse, et toutes mes études, il y a le CG Nkewa, il y a l'école primaire Nkewa. Alors, c'est un truc, c'est un don, et qu'on mérite effectivement. Mais comme on le mérite, et je m'appelle Nkewa, mes enfants s'appellent Nkewa, mon père, il s'appelle Nkewa, et le village même Akindamba, c'est le village Nkewa. C'est pas moi qui ai inventé, et c'est la nature. Il faut faire ça avec. Et aujourd'hui, vous m'appelez Banque de France. Ça me fait plaisir. Peut-être un jour, j'aurai une idée aussi de créer une banque qui va s'appeler Nkewa en Afrique. Qui le sait? Mais tout ça, il faut donner à Dieu. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le maracas, c'est vraiment la diversité. Là, je présente le charme. Donc, tu t'appelles comment? Willy, d'accord. Olivier, et si vous avez vu aussi tout à l'heure dans ce Nigérien, voilà. Donc ils sont là aussi pour donner un message au pays, pour nos frères et sœurs. Comme on disait, la culture est là, donc on est tous là pour penser un petit message au pays. Donc tu vas dire quoi alors pour nous, pour nos frères du pays? Restez au bled, restez au pays, essayez de faire avancer le pays. Parce que si vous voulez juste venir ici, venir chercher la vie et tout le reste, c'est bien. Mais si le pays n'avance pas, on ne va jamais rien changer. Donc restez, essayez de travailler pour le bled. C'est ce qui compte. On est là, on fait quoi? On va repartir pour essayer de travailler pour le pays. Donc s'il faut rester là-bas, essayer de commencer à travailler, c'est bon. Parce qu'ici, c'est pas la peine. D'accord, donc sans indiscrétion, mon frère, tu habites à Toulouse, tu habites où?
Si je vois notre frère ici londonien, Toulouse, d'accord. Aussi tu habites à Toulouse? D'accord, vous êtes travaillé, étudiant? Tous étudiants. Quand un jour venir au pays pour arranger le pays? Toujours. Vous allez retourner là-bas? On va repartir, il n'y a rien à faire. D'accord, petit conseil à donner toi aussi? Ouais, petit conseil pareil, c'est les frères, restez, faites avancer l'Afrique. L'Afrique c'est pour nous. Ici c'est pas chez nous. Ici on vient chercher le taf, on vient chercher la connaissance. Mais restez au bled, faisons avancer chez nous. C'est ça l'essentiel. On vient ici pour prendre la connaissance, on prend la connaissance, on la mène au bled et on fait avancer les choses. Tant qu'on n'a pas la connaissance, voilà, on vient la chercher ici. Mais quand on l'aura, on reste au bled. Bon, attends. En vrai, c'est que quoi? Voilà, alors ce que Là, tu l'autre partie, ce que tu dis, trop, là, regarde un peu. Ce que tu dis, écoute-moi, attends, allez, vas-y. Les Africains qui arrivent en France, ils travaillent. Chaud, c'est dur pour eux. Ils boivent pas. Vas-y, on t'écoute, vas-y. Le patron, le vieux, le patron, lui. Il trime. Vas-y, il boit pas. Vas-y, franchement, c'est que quoi? Attends, franchement, c'est le seul sympa patron à Toulouse. Bien sûr. Qui c'est le est patron qui va aller, adorable. mon frère. Bonjour messieurs. Et bonjour. Donc vous êtes qui? Vous faites quoi à Toulouse? Non mais moi, je m'appelle Mako l'ambassadeur. Toi c'est Mimoko, le Moko, donc vous avez ok. Avant d'avoir une bande, là, je vais viser votre Moko donc à mon angle. Vous comprenez? Comment ça tu vas faire un photo? Arrive à là. Vous comprenez? Donc quand on a été donc quand on a Moko, c'est parce que c'est un là. Moi ça veut dire que donc photo yo, on a mis staff. Et puis on a souni. Bonjour monsieur. Ça va bien. Santé bien. Donc toi quand on a catché terrain na biso ka ya mai ya sika, so to kutana na vie na biso, vieux kunta. Donc voilà nous fait ça biso. Bon, déjà présentation, comme on a origine. Comme beaucoup de pesa te pour Toyeba o. Rokazawana. OK mon gelo Pierre Kutu. Donc comment to pesa te bon, utakinte. Donc nenga boyebi quoi. Toi à Toulouse, donc toi na terrain na biso donc ya mai ya sika, bon dimanche to sepela, bon gani nzala quoi. Donc on va venir on va tout heure on va battre pour. Merci. Vous êtes musicien, vous avez obéi ton groupe mine, vous avez vous avez un grand mot tout mais tout ça va tout va je pense la biso par exemple ne serait bien. Question de qui tokoto. Dans question de qui tokoto pour dans mususu, mususu ba ko ignorer na bango bata mokili. Ba étranger mususu ba yo. Mais percussionniste na dakini. O ba yebi ba oyeba donc na beta danger. Na beta Wengel Paris. Donc on a bien la génération à Wengel quoi. Nature tout ça to melami mais to melami de. So tout le monde donc c'est lui qui boude. Na ka boudé donc il danger. Quand tu quittes donc il nous lisse. Tu n'en coupe nous lisse. Na beta trop, na beta na bana ba jeune ensemble na ko ta mbona Afrika ancien ba sera avec Bokelo isenye bon do akala na beta ba rumara et donc ba série wana donc na ko ya il fallait que ça écoute sur mon boulot bon tout ça l'Interpol na kin bon ba ko faire Libaba président Bigara ba Micha Brown ba vient à l'époque après Wengel Paris Benandé mota vous il me tellement mikili tina za ko tola mikili donc danser quoi même Moussa Leza on continue toujours on continue quand on a sur continuer pour tout bête en trop so matina na pour deux mouvements na kindoki donc ça makila bon bato tu va percussionniste bana kin bato tala baya poto ba ko mapeneti yo c'est ça facile weno mikili mbala moko comme les tikunta même si to boulage mikili ça facile mais ça facilité hein
mikili eza nango mikili kaka ndenge mindele asala mboka nde bozomona propre banini mais abosaki quoi mikili mpe foza makasi foza courageux foza makasi fo bosser oyaka te non nanga oyaka na mikili nabeta miziki tuna yemba tuna nini to yango te misiki donc mikili fo yebaki non fo boleki non fo na bosser na lukala famille na mboka nous parce que ça dernier jour na biso to ya tout ça moi synthèse ya ba jour to les cas qui au PC jama loba to synthèse pour ba to ba na biso a jima yo a fait mon maba yo ko ki mnanga ko ki bana ba keba ni de ba ma monde ezalaka au moins sur synthèse za que non donc bana kini donc to na mikili bon to raisonnable peut-être on est dans mboka na biso to vandi to koli comprendre donc tu as bien la poto pesa misi tu as bien la maramlango moka mundele ya moka mpaya donc il faut avoir calme ba courage bo luka ka vie malé mais ba ba ngina oya ba oya poto za nango balabala ya nzela mutu nyoso quoi OK donc merci mingi ba la kini donc c'est moi tout donc bisous quoi na nini voilà donc www.kunta merci. Lelo nafandi na réfléchir soki Adam aliaki mvuma tout simplement alingaki kolakisa ke Eva alingaka ye ngai Adam yonde Eva na kati ya jardin d'Eden bazalaka se babale na bolingo yanga na yo toza se babale mama na plo miza triple star ni tu as expliqué bino sikoyo surtout bana tous les rois mona kabino neti mende compréhension ezalaka entre ngai na bino ye nanga moko akufande tikaka ngai nazalaka successeur na ye yaya arafa bunzeki mpo eseblisa yaya alino sende mpo eseblisa le préfet de Toulouse mpo eseblisa yaya abaramboa Chelsea mpo eseblisa mutu nyonso ya Toulouse arafa bunzeki yangi kedi fololo kudia tomanga mutoma samuka bakambondo ya toma Kudia tsadi kololo yaninga tsala mbondo ya kala yaninga bakambongo ya toma wakwendo bon yo bigaka doki ngai mawa ngoye mokili balingi bayeba vi prive ya mwana ha moto motindo nga na zuwaka ribese mwindu ayebi patu musangingo naleli natinima voilà avant goût galere ranger nalelingo donc non s'il te plaît Maman na plomisa koboya ngai te oyebi bilenga bien utaka epai na ayo nzoto na yo yango nde bile ya journée na ngai moi soki eleki na bata makase na se bilamba na yo tenanga na melaka soki malili eleki tena melaka ye soki vraiment malili eleki mitedo na betaka soki mama luwe yoke ata elaka te tiki nga na mawa nga na tikali monzimba mokolo okendeki ye oyebisa te mokolo okendeki ye oyebisa te yo tiki nga na mawa ona tikali monzimba Ochete metoke nango toke nango. Molingwa na ito komisinga liboma na kolela lela ndenge flanka kawiyo mama na lela ye sina bele ye na pesi petit komisinga liboma na kolela lela ndenge blanketa wiyo mboyo kalisi toile mboyo kalisi toile ntango tobandaka nga na yo témoin azalaka te
lelo ekammitaka bwana mpa bakama kolakisanga misapi monakoma isole esepela mpo basala feti na bolingo na biso bakozwa eloko te fani kaboza bolingo badafisaka te ale kaboza nasambwe na bolingo ya leo nalelia yayo orongo susi na motema na nga desangengo Bientôt dans les bacs. On est à Basoukou. Voilà. Eza ka progression pe mboka ka ba artiste pe na poto pe a to ba pe ke Congo pe eza ba artiste solo pe baza ba to pe aza baza pe. To sila te. Donc to kati na biso to continue biso tourner na biso ka to zonga ma aussi affaire à suivre. Merci. Ranger. Difficile à construire et facile à détruire. Balinganaka na moulaye, makabwanaka na mikuse. Insalamable, insalamé, immonanable, immonamé. Ma, supporté, pa, Chekisa. Kinshasa mboka ya lolenge, dans toutes les communes tina matonge. Okokutana na bilenge, na bakwa en polémique sur wenge. Nzungu na nzungu finika yango. Obomino ya monyama, falanga lokengo, katelanga tango na kingo. Na zanda soso pesa tulakate, oselekete kokimate. Tambozali nyama ya boleite, telele merci Bernie et yala yo. Beaucoup d'entre nous sont fatigués de pouvoir pas gagner mais sans gagner. Souviens-toi de notre vieux musée, celui qui tressait comme Trezeguet. Difficile à construire et facile à détruire. Balinganaka na moulaye, makabwanaka na mikuse. Insalamable, insalabé, immonanable, immonamé. Ma, supporté, pa, Chekisa. Mais qui c'est qui c'est Chekisa? Sur mon